bazalaki wana na petit nanga TJ autermiki donc petit TJ autermiki moi na vie nanga JC Kandolo donc azali na posa tambola na star ndenge ezalaka kaka donc bakomaki na métro babengi nga na ye wana na métro parce que maître nanga maître Richard donc on a pesi mes condoléances sur la famille wana parce que toute sa famille même si bato bazomona ba image ezoleka si ba internet donc toute sa famille ko kabwana te wana za maître nanga toute sa famille libota donc na benga bango famille libota bango so nga na zui pasi wani kota mingi na mtema na bango donc na pesi mbote na maman bon dimanche maman na papa na famille mobimba donc na mona pe maître atiki donc c'est ça quoi donc na kende ko zo maître na kuti maître te na longoli mutuka na bandi ko kende métro le temps on nga na zo longola mutuka pona kende métro maître abimi na Birmanie amoni nga na musika aye rapide ti na palais ayebisi ba sœur bayebisi non berser ucha na moni mutuka ne kende banini mona ke biko mona ke métro bayebisi mona ke métro bua zimbala moli papa nini moto abanzola ndanga ngapi na olungulinga moko pe mbangu na kende na kutana na ba petit bazalaki wana ba petit autemiki photo bete tout leka Jessica donc wana vite fait na komi wana na koti na fan ko fanda kana fanda en plus nazalaki malade déjà na uté malade déjà donc par rapport avant makambo ele kana pas Jésus de millions nazalaki déjà malade na koti ba elinga ji ba tielinga ji na bando mi la maître ayoya to fandi na maître bien comme tozonga libanda wana to kitini ka ngombi zalaka parce que ngana za mutanga kambu mambe kusilarati makambo sa ya milibanda wana ba petit baye inondation tukutani na masa nanga Assemblée suprême makambo ni sala milibanda kasi mambo biso to linga biso ba musicien so sala yango te se ko bima ite fo ndombi batu baya batonda bakanga musicien artiste ndenge zala moto wana kuna lekapi pas le roi de la forêt mutamoto donc bilo wana na zala na motililo ba ngama no leka wana tukitana seto zonga pale tukutani na Assemblée suprême tukutana pena ulu tukutana pena kisi mboka tukitina si wana tuandi ko solo la wana ezu so temps on a ina longo na bengi petit nanga wazaki na vona na bengi bon petit wana ye aya zui car a tiangola bisi chakar liboso ketch poto zaki na de car Mercedes na ketch chakar liboso ketch wana petit azui a chakar liboso ketch afandi na vola parce que petit on a bo na ngotanga kombo na ye parce que papi mbo makambo nga na kutenga nango esanga pasi mona mutema na mobali ba petit na ulia kana bango ba petit baye par rapport que baye na babengisi bango babimi batemo ba petit baye bachanga kao mais pourtant makambo bayebi ke vaza innocent na makambo petit na yo oui longtemps comme petit on a sous contre yo et ça n'a pas mo c'est la première fois on a mandolo beta sous solo donc moli ma mettre vraiment papa simo kimbangu kianga nikota musantu moli ma mettre na sengi za na kimia parce que tous a famille na continuer nano tokomi wana tokomi petit sur Mercedes a chedi bosa ketch biso to banzi oya le temps to oya protocole na Mercedes ya wana okumba ketch asa su na temps ozonga na ketch te parce que tozo na batebeli petit moko so ala su na kataka na ebisi su petit wana no tanga kumbo na eti wala petit batinga bena bambeli na mukongo mais tant que na china rambo na daiti bu petaye oya wana petaye afani na volant na bisi petit wana afani na volant na kataka ba afani na bongolo na TJ moi na vie na JC Kandolo toujours na pesi mbote va soutenir nga na maramba badei donc c'est ça quoi na bisi petit wana yo kumba ketch to pusa ngo liboso nga na kota na Mercedes Moïse na petit wana msusu wana ozonga na volant so to komi liboso bu to bandi ko kende pa mettre à côté ici le colo moko nga na Mercedes c'est ça deux portières petit wana na volant ngai na place ya passager liboso donc avant mutale kana sima faut buka ouais voilà les temps ko buka kiti zate batu ba ebele mettre à maîtriser bango ndenga maîtriser ka bango mbo mettre bundaka te dans solo la à l'aise que mission na bino banini talaka aza malade et puis ça na ba suspension indéterminée banini abetika tout c'est déflé bino oui bani zo moi ouais mettre à maîtriser bango peut bien mettre à côté sur le monde même si mettre kotisa lokolo to fina kota to finana to kitaliboso moi nani pecho a chauffeur a ozunga na makar na ketch ngana ozo volant mettre Bouddha
tous les gars attends combat pechuana fulani pour parce que pechuana attend combat na bango za logo na zomi ça le sou na ça les sou fulani longo la ka to longo fulani longo lika vous na palpite quand longo ouah kechi zuya na sima meta koi bi meta koi na ibisi fulani simba meta koi ne c'est que longo la ka malimbi na ibisi fulani zonga bozo mete bocha na kacha ketch loka ba bongolo bazana na teji bolanda ngai to l'hôpital ngana bazakiti à partir wana na baluki na ye na simbisco volant ya Mercedes na longolika pona moni bato bando yebele na longolika na pousse car liboso étant na pousse car liboso ketch mo payer e kalenga nzela liboso siko ba fulani wana na ba bongolo na ebe te siko sonde ni bango batika la nzoka bango tango bango batika libongo batali ka maman na ngamba metro boye ba mon hôpital ouais hôpital wana ikanga mana metro wana itunana bazumete maman ba kotaki na kati hôpital wana ngasiko ideke bazoya na mettre na ketch to kindi bato bakiti wana na monaka menace banda wana mapimbu mwana mubali yem mama na menace ngana ba mettre mo ba yaki wana so ba soda ba bandi menace bazwaka ka ba kindi nango. Alors un peu rapidement. Tozo makuna rapide mutakui banini ngana bité. Mutakui wana za maître na ngai, aza famille na ngai na koki mate, azande ko na ngai. Oh non, ngai bazande ko na ngai. Bon te meto me mabino na famille ya mutakui. Bu ouais tu banini ouais toki na ka ou moko kuta tolela ne contact ki magina porte clé. Ya gani sango de clé. Nzoka clé tika lagi na ona na kati ko tomba yaki ba sele menace Mercedes clé ne kota na kangara pak. Tomba auto eli na bango clé papa tong na senti que clé tika na place auto les a porte clé. Et ta que mettre na beti bango maman système ta chege na moni akina clé bango tu alandi to tika na trois chege na jomo la te complet costume on ira za soda. Na mema bango tina famille à mettre. To koma tina famille à mettre. To fandi na famille mettre na beti porte il y a un tel bima il y a un tel abimi ayi libanda wana telemi wana il y a un tel on passe en combo il y a un tel en fait c'est le mozo sala masiko yo l'été sali musala bersi mona bimi normal ba condamné à 3 mois de prison 3 mois de prison na beti 3 mois de prison na bimi ezali na ba mikanda msusu ba biloko o ba lobito sala ezana na tribunal alors que famille et ça les bango ndeti passe par rapport que Bercy bimi libanda tu vois et ça les bango passe baza déjà ba image déjà zali na ba internet oyo mama zolo ba mabe pona ngai et puis même ba fini même na mère na ngai mère ndenga kufa na ngula nga mère kufa na ngula ma mère na kufa na ngula nga moko mutu na kunda mère na ngai. C'est où on a zalaki pas Jésus a tiré ba pour na kunda mère mais famille déjà fini donc en fait bazo lingandeti on dirait ba mettre avocat on a habité so banani o bazo intoxiquer bango pour ba continuer toujours ko sala ngamabe mais ngana télé na ko lo mabe pour na bango tout ça famille mais merci c'est ça tout ça famille on va continuer mais aussi je me mets à ta place je me mets à la place de la famille tant makambwane leki yo zonga yi normal ko sola na famille wana non zonga na famille ndeni par rapport que nazali na prison nakunda maître mbata maître na ngai nakunda naza déjà na prison ba mi msusu kutu babenga balobi non le roi Patrick Boki manager abenga lobi ki Bercy oza na prison ko kunda so ebembiti bato balobi te ba pesi ba conseil balobi non akunde ebembe za frère na ye na sala fort à partir de la prison na ton contacta bato ebele na contacta ba Verambo ko ta ko ramal na pesi vembo te sikazali Bashikito baya kotala nga na prison na merveille Rambo baya kotala nga na contacta papa chéri sur WhatsApp na ebité bon sur les ba réseau et tout na ebité et puis le roi de la forêt ibara makambo à partir à parquet parce que tous ala na magistrat wa wombo so na bosanité na boka petro c'est bon donc tabok sangai tous ala ki pena mettre katakata na parquet ba benga pe le roi de la forêt petino baisaza wa na kama fo pour nini batu balinga ngaka na zala na soki nazandi tina bango te ba bien fait na ngai ba bosa na ngo rapide ba biloko na sala na wenge maison mère pas y pour le roi de la forêt na nzimité ndenge le roi de la forêt ba benga ki sur place wana anga sala réaction atakutango bekisanga longo mabe alongo na kanga alongo sala boye nini bani ki bon moto photo sala nango
s'il te plaît, s'il vous plaît. Donc pas ta pour nanga été pour na mutu mususu. Va solo la kandenga mona kandenga koki ko solo la. A solo li. Et puis on a go contacter héritier. Héritier on a contacté à partir à parquet. Nana parquet ba ni bisa prison na ke ne prison. Papa lobini. Ounan. O mwana. Ah, mwana. Mwana oyo boki la rakia. Sanduze. Nani abobwaka na besiye mwana. Ah. Oza parquet bon benga ngatendeli ngabite bika banini. Ah, na sayi pena mikili na zalangite. Ça va bexike prison. Eh! Ata, na di prison papa nanga. Abi kende prison papa. Kende lo bizate. Ba mobile ko santé kende prison. Ah, tonga lo bena ngaka bongo. Ah bon. Na moni soupe na ngina mobile pena solo. Ah, no di prison. Na ke prison na kota prison à partir de prison na kunda mettre. C'est qu'on a lobby pour ne pas aller trop loin. Yo moko tango zo benga batwana nyoso. Batwana nyoso obenga. Yo mo dape conscient que yo na batwana ça n'allait pas. Natangwa pasi siko yo mo benga bango ozela basani. Tangwa pasi. Ouais. Donc yo finga ngai. Tozana yo en froid. Non, ko finga c'est trop dur hein. Tozano en froid. To so la raté. Tolobana raté. Omi natangwa pasi. Ndo kansinga ata yo mo Bercy. Ah, bon on fait quoi dans la solo là, nga bien pourquoi? Parce qu'il y a soit qui n'est retard. Azo qui retard, héritier atiba ba système, Bercy atiba moyen na ye, Bercy akundi mettre na mbata, abati na ve nanga Roger Bando. Donc, alors bref, on va aller un peu rapide. Lelo, c'est un plaisir pour nous. Tout le monde a causé les bandas, c'est vrai. Quelle leçon tu as tiré quand tu t'es retrouvé 3 mois? Comment on a 3 mois dans Cachot? Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la vie dans Cachot? Bon. En fait, via Boloko ya place à bienté. Boloko ya place à bienté. Boloko ya place à bienté, Boloko pena so le bina zonga ta lelo. Te. Na def sa muta zonga non, na ozonga sana ata Martin Mbeki mbe karmi kisala. Boloko ya place à mala muti. Bon, kozala nga siko na Boloko na passé vie moko normal pas. Ba mettre yangambi bazana Boloko ba ebi na passa vie mo normal parce que naza ya kuza mutu akochanga liboko no miso azati pona mubali et puis batu balelanga ndi nazalela donc beksa ko zalaka bongo ko changer ti mais était inga par rapport que so fanda taboyo mutu wale kana nzira so wa ofinya na mutu acho ata okobetela mpe Boloko donc ba biloko wana tu wana était inga wana na moli benaki ah. Donc ndesi va tout le voir ba ve quadra ba fiction ça et baladi soubi na pesi mbote ba réseau ba Joël ba réseau ba kota ba Boloko ba viva pe ba kambo mais ça na ba dusu pe ba kota ba Boloko ba souffra et ça na ba dusu pe ba kota ba Boloko ba fana na ba pavillon mususu na pavillon responsabilité parce que na fana na pavillon responsable au va ve quadra kurama na auto fana na pavillon 8. Merci. Aujourd'hui, tu as envie, tu parles, tout un a plateau. Perdre un être humain, surtout Mouto Bozaginaye, proche, maître Nayo, Mouto Yodaro Vandanaye, et ça peut un de moins la famille. Ce qui yo faut à la caméra, ou dans un message à adresser à la famille. Ça serait quoi ton message? Bon, message nangi aux alaka qui liboso. Babenga na ba maman, papa, bande ko bino nyoso tu la famille. Boyebi ngai bien, boyebi nga na kombo na ngai kutu ya ndoi na ngai, ya prophète munene. Ya Nzambe, papa Simon Kimbangu kianga ni kota mo santo. Boyebi nga na kombo ya Simon. Elo na osenga kaka na famille mobimba. Bobenga na ba cameraman. Ba sala mbongo na sima na bino. So bozo ebati.
so bozoe bati ba cameraman bo sala mbongo na sima na bino par rapport ya kombo ya Bercy caméra oyachi caméra na ebino bolobi ba pousser bino boloba mama be pour na Bercy na naza mwana na yo mamu papa tatu na naza mwana na bino boyebi bien tant to benga na famille bota boyebi bien donc itoko tika na te likambo eye eza makambo ya Nzambe yo loba José Ndita we ko mama ici ko mama lelo na kosenga mingi na bino bolimbisi na oyo bino tamsubo kanisa kiki Bercy mtasala kyango chaque fois na loba yango nazala na volonté timukolo na ocha mutuna ngao na se na kufi na bando lobaka ki nazala na volonté banana banda kosamba na lobaki nazala na volonté ngati munazala na vola so nga nazala na vola mettre ko ya kufati parce que camion za déporter no ofanda na vola mettre ofanda atako tu boyebi ke Bercy me ma camion lo kwa me ma camion lo kwa ba gangster non mettre nga kota na kati afandi olimbisi mingi na obino bokanisa pour na ngai et puis nga jamais na ko sala mbata anesthésie mabe wana za mettre na nga mettre bisumba ya so abeto mbata oyo ko sumba na sengi bolimbisi ya makasi puis toyebani bien nayebi mwana mbata tiki mwana wana za mwana na ngai toujours nazoleka na émission nazosenga epa ya mama Nela oya zalaki mwasi ya maître mbata anesthésie Nela oyebi Simon bien oyebi Bercy bien oyebi na façon tourner ngo ozula ngai parce que soki mwana zangi ata elo mombo ata zangi 1 ngana ko cha 0 po koma 1 aza mwana na ngai na ko aider na oyo ozanga parce que mbata kutazaki vivant ngana bando ko aider déjà mwana Webi numéro nanga 081 91 111 01 81 91 111 01 benganga ernio surtout bana nanga bala lanzana memona na la lanzarati wana lobi prophète nanga za na Londres boya na tanga kumbu na ye fiston ça pas ibi. Merci. C'est ça quoi. Mais qu'est-ce qui a fait que des yomo tango vandio lo bozaki na volonté muto zaki na volant ba wanga na yo babimbo Bercy, question est simple. Qu'est-ce qui a fait que Bawanga na yo? Parce que tu vas aller guiper sur place. Oui, ouais. Apetua na Bawanga na bango. De un awanga na nuke parce qu'il y a biki sugi ya zibaki azaki na volant. Enye sugi ndenge ni. Tala na nga vena nga kutu vena nga ivena imo kutu Bercy nzeta uka metande ba so basali va beti 3 mois de prison. Na likambo ki Bercy mona za innocent zaki na volante. Même qu'il est interprété dans ndenge na yango nazokumsaka nzambe parce que bapechuana bazala nanga baliaka na ngai nasala ko tuna chimo tubwaka kana maître ya bato baliaka na biso batima mbotu ya. Voilà, on est pris par le temps, j'aimerais vraiment qu'on passe mais alors rapidement siko nanya bimission na kacho parce que ba rumeur tout le monde le dit héritier bimisi Bercy musicien Boenda bimisi Bercy frère Mtasali Bercy abima bref Kobanda ba awate. Héritier mtabi monsieur na kasho. Héritier mtabi monsieur na kasho. Gogan donc si vous allez vraiment na habiter donc Sembola lobuku. Salelanga uyo mokili ego kiko salila ngante. Bang batona tela ki motema. Bango babu ajisinga na tigala lokola ilamba yakala mwana. Apui nangai Izanani na bimisi la kasho Nzanga pambola yo abakisa yo carrière molai parce que na chaki mutema na batu mingi mais Nzamba betika nzete abeti nzete na mai gogana ye siko tangu ya bimisi bongo crio à 112 ezaki ya nani 112 ezaki biloko na boka na wenge 112 ezaki biloko na boka et ça là bien hein. Ah. Oui, c'est dans les leçons mokili hein. Sandu zeza biloko wenge biloko na boka na wenge et puis na pesi mbote na papa na biso frère Patrice papa mabondelemi asunga biso chaque samedi. Donc bref on retient c'est grâce à héritier koza libanda. Ouais na bimi grâce à héritier aide ngai na ba moyen miki na kunde bembe aide ngai na moyen muke na vina biso Roger Bando. Parce que point n'est balou lié sous c'est comme si il peut pas attaquer parce qu'il monsieur. Bon en fait bango ba attaquer héritier ba comprendre quitter.
ba comprendre qui jugement ti fallait ba tanga de jugement bien ndenge na jugement elobi jugement eloba ki ba bimisi Bercy ba condamné Bercy 3 mois de prison et puis Bercy a kosala point. Il y a autant na famille wana. Le tak nga nazana ba maître cabinet mbimba ba maître limokoto bazali wana ba maître yanga ba landeli yango ba yebi ndenge ba salaka ba kotsa ba sous les cours. Vous omona parce que jugement ou ezaki jugement moko il fallait même kutu ba quitter Bercy. Bongo siko soki ba kitaki ngengeza na ndenge parce que ba témoin ba yeba sambi ndenge sengela ki ba sambati. Ba témoin mo banani passion na mutima ba pi petit no liaka na bango melaka na bango na tango pasi babaluki monde des nzambe nyoso to sala ke futa marana si to futa kaka ça na rien ba comprendre que jugement te qui ko makiba ba no fin héritier $12,500 atiki yango na parc na tribunal ba kito ko ndeko zo mbongo wana ti non c'est pas ça fallait batanga juge na bosani fallait na même jugement na bosani tellement pe makambo zaki makambo ya brisque nsusu mutu komi na ba charge belenda on a pe na mo ba retard ya 3 mois de prison ngamo pende to solo na mo pende ko na ba retard on dit moi chèque réseau chance siko ndi ki tia mbo na bibimeleli pour ngena kuma ngena kuma na 85 512 écrits pardon 85 512 écrits parce que na saye ba ki trop ba ki comment tourner na mutu pendant 3 mois na fandi na zomo lo moté ba animateur ba zo bloka danger te na kumula te stress wana donc chance na zaki na ba mabondeli ya makasi ba to bando ko sulunga ngai puis na pesi mbote na famille ya Sandra Moke ba sikinga été c'est ça. Merci, j'aimerais cette fois-ci qu'on change de sujet. Maintenant, on a besoin au méga souffler, hein, au récupérer moi souffler now. Si. Au ça a plaisir, tu as comprendre maintenant que bon, makamwa to long là on a tout changé de sujet. Bon, c'est là moi ba idée moi hier la prison. Ba idée prison allait belé. Mais quand on donc ba idée prison. Mais quand on dame. Ba idée prison belé so na bina kendeka ne lo mu mkemto na bando le lisela batu. ezaki na frère moko wana kombo na maître yangambi donc ya lisolé la trop boloko aussi daté ce qu'on a commencé na ngi makali bana na komo yemba maître yangambi asolela lela pona nini boloko na ye silokate waso na zoleka na couloir na zokita po puzo za mystique ya papi mboma 15h mupaya libanda mupaya libanda omoni belaki bokomi kobima mupaya libanda de putu nzuzi bima oluka ndombe bima mimika malonda bina te plus bobima mupaya libanda bakanga lupango otikali siko yo moko bino fandi bandolela besi mwana za kolela zobela za pive na ngai mo na la kati ya prison zobele moto na ngai ya kati uya pour libanda prison za la soza na kati kuna vozo mpepe fo futa mbo ah bon mais sikoyo na pesi mbote na ba continuer so tout le directeur Flori mokonzi ya prison yebi batukuna na yebi na yebi na mochaka ya mutale. Merci, viens un peu parce que là je pense que tu risqué tous les sataniens place on est à moi bien. Bonjour et bon dimanche à vous tous qui nous suivez avec Christian Moukouti, à Claude spécial à un Canadien de moins au Congo, de plus au Canada, King Makiadi, de tout le temps, de tous les jours. King Makiadi, bonjour et bon dimanche à toi. Et Claude spécial à Christian Malila qui nous suit depuis Bruxelles. Merci au Code Mondial. Willy Moucheni de tout le temps, de tous les jours. Merci au PDG Fernand Massala. Bon anniversaire à son éminence, Maître Kazi. Claude spécial à toi, de Cosmokoko.